Koseka moninga te likambo oyo pe maladi oyo moto nyonso azwaka yango po ezokwela bato po bamisusu mitu eza ya kobeba balingami bana nzambe bien-aimé mbote na bino dimanche oyo le 9 mai 2021 na 12h nazosenga na yo penza dimanche oyo kozanga te po te mate ezozela yo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV teme ya mateya la dépression kobungisa boyebi kozanga nyonso mitu ya bato bebi pe mitu izo kobeba nde kobeba landa mateya oyo ekoteya yo ekosunga yo ekolakisa nzela kozanga te nanu ya sabone te luka pe osabone okoma membre na kati na chaîne na bino ezali gratuit ezali ofele tika te nzambe na nguya amona yo apambola yo amen. Bien-aimé, ce dimanche 9 mai 2021 à 12h précis sur votre chaîne préférée Aziza Pembele TV, ne manquez surtout pas votre direct du jour dont le thème est dépression satanique. Kobungisa boyebi. Dépression satanique avec le prophète Aziza Pembele. Amen.